kukamwa Mundele kasi sikasika wasoko mutasali universite na ye kwamba tena moni bato majela batundi awa na kati na mboka na bisu walitasi bana na bisu nyingi bazali basava tangu nazalaki kupesa bana na mai na mwana kinde solo ba intellectuel valable bazali bana onyo bazali na avenir mais est-ce que vraiment on arrivera? Est-ce que va kukuka tangu bakosiri sa baklasi na bango okei na putu okomi ingénieur okomi soko docteur? Est-ce que on pourra pour ça la réalisation sur le même pied d'égalité qu'un blanc? Bokalisi mputu ezali mokili nini ou bien ezali eloko nini mputu ebengaka yango erap yango ezali nini? Mais kene na kati na mokanda wana elobaki na biso ete mputu ezali mwa mokili moko ya ndenge mosusu mais ndenge nini namonaki ete lokola bango bato bamemenaka biso bamikanda nyonso tu ngai nayibi kotanga pamba te Mundele alakisi ngai nayibi kokoma mwa moke nani alakisi ngai Mundele. Banani bameneni biso makambo ebele eza na biso lelo na kati na mokili mwa biso obe na kati na Afrique. Mundele ba Mundele balakisi biso makambo ndenge na ndenge banda mosango wana nayibi malamu te Mundele azali nzambe Mundele solo azali un être tout à fait spécial kaba te manso bazali biso bango bato basali biso yango bango bato basalaka biso yango bana ntango wana vraiment ezalaki lisusu na tutela motu te Mundele azali un être spécial. Alors bakongo toko Mundele abima awa biso nyonso tozali awa ndenge tala bakangaka biso na 1921 Mundele ayaki na basoda ayaki na baninga na ye ayaki na makambo ndenge na ndenge bon sema na kokangama na biso ezalaki kosalama ndenge nini tozali awa biso nyonso to un simple messager ou bien un planton parce que alati okoto ya motani tomoni ye biso banso tomeki kaka akanga biso kaka ayaki na basoda ayaki na baninga na ye ayaki na makambo ndenge na ndenge bon sema na kokangama na biso ezalaki kosalama ndenge nini tozali awa biso nyonso to un simple messager ou bien un planton parce que alati okoto ya motani tomoni ye biso banso tomeki kaka akanga biso kaka kama tosinga ye moko ubidia lina bakata na alexia bango na jiwo doko bunjete kwa nini azali nyukina ya Mundele mungu alunga wapi tali alibi ngana kumi mwenye boye muninga mungu alunga wapi ba Mundele balakisi biso nyonso tu ezali na biso lelo simo ezali mabele ezali awa na kati na mokili na biso kasi soko Mundele atei na ye nakanisi moyo kotonga lisusu ndako na basima ekozala te toyibi libanga yango esika yango ezali kasi pamba te Mundele asi atei na ye ya solo tokozongela kotonga bandako na biso na potopoto lelo esika nyonso kokenda totongi bandako kitoko mingi na kati ya biso ingénieur mécanicien moto ya kore mingi solo moto ya kusala moko très intéressant
kasi yo ozali ingénieur mécanicien mais toi tu obongisa mwa eloko ezangi yo il faut te recourir bamundele. Or nos ancêtres ntango wana mundele akomaki nanu te bakokaka kosala bibende bazalaki kosala biloko ndenge na ndenge kasi banda mundele ye aleki abandonné tokiki banda ntango wana vice platine ya voiture eloko moke kasi un ingénieur mécanicien noir akoki kosala yango te na ntina nini eloko nini ezangi biso nalobaki na 61 mbala liboso nakendaka na poto natangaka na boko bamiseni ya mpoto ezali mokili moko ya ndenge mosusu esili kotali bato nyonso bazali konyaka na bamondele azala indien avec la peau rouge je le considérais toujours pour un blanc azala baoyo bato ya peau jaune lokola yesu azalaki mondele te yesu azalaki mondele te nini tondimi ete yesu azalaki mondele non yesu azala mondele te soki otali na kati na baimage omoni que c'est une réalité yesu azalaka na ye mondele te bango bazali jaune kasi soko azali sika moko na bamondele na oyo azali peau rouge na oyo azali peau jaune na oyo azali peau blanche babimoni nde bango bazali na bango bamindele considération na biso bango moko bakoki kosala distinction kasi biso bato mwindu soko un indien abimi awa alati basapati kitoko alati tomoni mondele moko ya kuna azalaki motane mpenza omoni bamosusu oyo bazali jaune soko abimi awa tomonaki mondele moko azali vraiment jaune or ke distinction ezali ngai moto mwindu nazali oyo peau jaune azali peau rouge azali peau blanche azali mais bapeau nyonso te wana bakomimonaka baleki moto mwindu nakendaki na mboka na baindien bamundele nyonso bakokokutana biso tozali na bango nzela moko ekati nino sipo nini oza kolela moye ya kopesa noki réponse ezali te pamba te bango balobi mwana papa simoki mbango biso tozali na nkoko mosusu te simoki mbango azali moto oyo azali interprète na biso pre ya nzambe ekati bini na afrique botiki biso ntango na bapesi ya histoire de tala il y a 200 ans je parle bel et bien du 12 mai 1980 bango balobi ete il y a 200 ans nous étions nous aborigènes de ce pays nous étions 14 millions de noirs et l'homme blanc qui nous a porté la soi-disant civilisation ils étaient au nombre de 200. Maintenant, l'homme blanc, ou bien les blancs sont devenus 15 millions et nous, qui sommes les natifs du pays, nous sommes réduits à notre plus simple expression jusqu'à nous réduire à moins de 300 000 habitants. Et nous sommes partis tous les autres. Adam et Ève, ils étaient des noirs. Je l'ai toujours dit que depuis que j'ai découvert et que cette terre que vous avez ici à l'Italie, la même terre que j'ai dans les Basaïs, dans les Kivu, dans les Kasaï, que ce soit dans les Otaru, dans les Kofer, ma bene mango wana wana kuto wana poto, oka na Europe, oka na Amerika, oka na Oceanie, oka na Asie, oka na kokota na kaka bema bele oyo. Nzambe aluyeto tosala moto na lolenge na biso. Conclusion, le moni ete moto ya liboso asalamaka azalaki moto mwindu tolinga te ezali ndenge wana moto ya liboso asalamaka azalaki moto mwindu
Donc, parce que là, c'est dans ce qu'on a dit. Makambo, malekilité mingi, mpate l'église mingi, peut être effectuer des recherches. Le plus grand défaut que l'homme noir a, même les intellectuels, les plus avertis, mais ils ne se donnent pas la peine de se découvrir qui suis-je moi en tant que noir. Nous avons des grands chercheurs africains, mais qui préfèrent chercher les autres. Mais se découvrir soi-même, nous vivons toujours dans l'ignorance de notre propre personne. Et à partir du moment où nous n'allons pas nous découvrir, nous allons continuer à dépendre des autres, qu'on le veut ou non.